Denis ça prêt ko kabwana ba tout pour la mbongo. Denis ça la prêt ko panza na mami ba collaborateur na pour na mbongo. Denis laisse ndo somona yowana. Osomona. Alors, dans le moment où tu as Peniel est même qui a un sentiment l'homme du pétage. Zoba n'était l'homme du pétage, à s'en mettre, à banner qu'on exploiter Peniel, qu'on utiliser Peniel pour l'intérêt naïe. Parce que Denis Lessi, intérêt naïe à l'Ibosso à mon kilo et Zambongo. Vue et prospérité, Namabota, vue et prospérité, Nabomo Yabande Konyon, Soba Jubiso. Cet après-midi pour Balanda Bisso à travers leur émission Table des analyses Oyo Ezali présenté cet après-midi par votre humble serviteur l'évangéliste bienvenu Bianomo Kwayawaka Pinga. Encore une fois que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, au sujet à Mokolo Alelo, ton komeka un peu comme ça là-bas analyse à ce qui concerne affaire Eliane, prophète Denis Lessi et Monsieur Jackpot. Ezali actualité moko oyo pour na biso bana na Nzambe ezali vraiment scandale et scandalisé biso et sali biso pasi vu que Peniel azalaki mwasi ya mosali na Nzambe et cet après-midi tokomeka un peu côté à ce qui concerne le choix dans le mariage, tu connais un peu côté à ce qui concerne les conséquences oyo et yaka lorsque muto sali un mauvais choix, il y a conjoint ou il y a conjointe naie. Alors tu connais nous premièrement un peu que se poser première question pour te côté na kati ya analyse na biso mokolo lelo. Problème nini oyo ekomeli lisusu Eliane pendant que azalaki à côté ya prophète Denis Lessi et nani yango monsieur Jackpot bandeko balandi ya la voix céleste touti kolanda une vidéo sur les réseaux sociaux précisément dans une chaîne YouTube tolandi une vidéo oyo bandeko na biso. Alors cet après-midi tozolinga tolobela tosala analyse à ce qui concerne ndeko na biso Peniel après avoir kokangama na le prophète Denis Lessi tomoni ndeko Peniel na minute tokoloba akotaki en couple dans une relation amoureuse na ndeko oyo batangi kombo Jackpot. Tolandaki ba émission oyo salemaki concernant relation ya Peniel na ndeko Jackpot et pas ya bandeko na biso. Je peux citer les noms et pas yande konabiso Mike Lokambana de konabiso Ken Piana nde babanda ko dénoncer relation wana et na minute to koloba ezali sujet au vraiment to ko fan de la poto sa analyse nde konabiso Peniel azana zemi yande ko Jackpot kolandisama ba dire ya collègue oyo ngana ya maki na émission d'ailleurs zana bandeko musu batalaki ba o batalaki te bokoki ko revoir lisusu chaîne La Voix Céleste vidéo moko ezali wana oyo ndeko na ngana ya maki le prophète Jéhovah de loin à qui je salue de loin oyo abandaki ko dénoncer ko lobake non na minute oyo likambo komi grave parce que Peniel a komi na zemi ya ndeko Jackpot et bazako luka mbongo azako senga ndeko Jackpot mbongo pour akende ko sala avortement na affirmer et le côté na boyi et le côté mais naza ko sala ba redire ya ba propos oyo ndeko nanga prophète Jéhovah de Luanga ayebaki ko tenir na émission auto tu ko sala na ye. Alors banalise na biso mokolo ya lelo eza concernant sujet wana ndeko Peniel azanani ndeko Peniel azali mwana oyo abotami dans une famille chrétienne. OK? Lorsque tu joues de la famille chrétienne, papa ya Peniel na bandeko ba ebité aza pasteur. Alors, Bible eza koloba na biso moto oyo abengami po ayeba kozala évêque, po a diriger bato, po akamba ba brebis. Aza moto oyo aza censé ayeba nanu ko diriger ndaku na ye moko. C'est-à-dire que à ce qui concerne la dirigeance ya ndaku, tozomona bonne éducation
ya bana ya mosali na nzambe, c'est-à-dire bana mosali na nzambe bazalaka élevé, éduqué selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que Peniel pe lokola azalaki mwana ya mosali na nzambe, c'est qu'azalaki éduqué, élevé selon la parole de Dieu. Donc toujours selon la parole de Dieu, c'est-à-dire quoi? Selon la parole de Dieu veut simplement dire que ezana ba interdiction oyo ezalara et pas ya un chrétien. C'est-à-dire ezana makambo moko oyo chrétien koki kosala na makambo chrétien akoki kosala te. Alors ceux qui Peniel azalaki élevé et éduqué selon la parole de Dieu parce que papa na yaza pasteur et lui koloba ezana makambo oyo Peniel balakisaki ye akoki kosala na oyo akoki kosala te nazolobela le bien et le mal. Tolongo na niveau wana tokoti na niveau mususu. Peniel awuti na famille chrétienne éduquée selon la parole de Dieu aye kozwa chance ya kobala mosali na nzambe. Pasi na biso ezali que nakoluka te na bana kosala ba détail ebele ya ba éducation à Peniel, famille à Peniel, tout ça, non. Toyebi déjà biso nyonso ki aza chrétienne. Mais eloko nga na kofanda la mokolo ya lelo ezali faire un bon choix. Bien-aimé dans le Seigneur, nakolobela deux choses dans l'analyse à mokolo ya lelo. Nakolobela à ce qui concerne le comportement ya mwasi ya mosali na nzambe, pe nakolobela faire un bon choix. À ce qui concerne le comportement ya mwasi ya mosali na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, na vidéo to pe na ba émission tozo sala, tozo ko encourager ma bête. De 1, tozo ko encourager les hommes violentés parce que biso moko tozo ba homme violenté. Tozo ko encourager infidélité ya mibalité. Mais tozo luka juste ko pesa maele pe boanya na bandeko oyo baza déjà na kati ya toit du mariage, baza déjà na kati ya ndako conjugal, ndenge nini bandeko na biso ya basi bakoki ko se comporter vis-à-vis ya mibali na bango. Ndeko nango zolanda ngai ezana ndeko mwasi moko te akoki ko linga to ko bala un homme parfait. D'ailleurs, pour votre information, je serai franc, un homme parfait n'existe pas na sia mokili oyo. Biso nyonso toza na ba faiblesse, biso nyonso toza na ba défaut, biso nyonso toza na ba insuffisance. Soki mama ndeko mwasi oza kozela obala mobali oyo aza parfait, oyo aza na défaut te, oyo aza na ba faiblesse te, oyo aza na ba insuffisance te, okozela longtemps mutu abongo akoya te. C'est-à-dire que mutu na mutu aza na ba défaut na ye. Or, lorsque oza kokutana na mobali eza pe na makambo oyo okoki ko rencontrer yango na kati ya libala wana tozozonga mwa mokie na lisolo ya Peniel na Mike Kalambai. Eloko nini esala Peniel lelo a se retrouver na kati ya babobar oyo, excusez-moi pour le terme. Eloko nini esali Peniel a se retrouver na kati ya babuzoba oyo, tokobenga ngo buzoba parce que c'est le mot qui convient ya kobenga ba makambo lokola ya boye, ya kobenga ba situation lokola ya boye. Parce que Peniel toyeba ki e mwasi ya Mike Kalambai, toyeba ki e mwasi ya mosali na nzambe, et subitement toye komona Peniel à s'afficher na kati ya via ba réseaux sociaux abandi kosala du n'importe quoi, et lelo tozobeta masolo ya Peniel na kati ya babuzoba boye. Alors la première question que nous devons se poser, eloko nini esali Peniel à se retrouver na buzoba, à se retrouver na ba makambo lokola ya boye? C'est lorsque bazwaki problème na Mike Kalambai. Et problème ango ezalaki nini? Problème ango ezalaki soi-disant parce que nanga na yo tozalaki te, to monaka Peniel aye ko présenter biso ba makambo ba problème interne na bango. Et loko salaki Peniel se retrouver na ba makambo tozolobela lelo eza parce que bakutanaki na un problème na ndako na bango ye na Mike Kalambai. Mike Kalambai abetaka ye, Mike Kalambai azalaka violent contre ye, yango supportaki te, yango abimaki. Na tawana bato ebele bazalaki na sima na ye. Il y avait plusieurs personnes qui babandaki soutenir ye. Babengaki Mike Kalambai violent, babengaki ayebo fanda na mwasi te, bapesaki Peniel raison. Raison ya mutu eza raison oyo esengeli kaka te ezala na début.
raison ya mutu il faut ezala kino na suka. Peniel abimi na kati ya ndako ya Mike Kalambai parce que Mike Kalambai azalaki violent. Sikoto banda ko observer comportement nini Peniel ayebaki ko adopter lorsque abimaki na ndako ya Mike Kalambai. Est-ce que ayebaki ko maintenir comportement ya une chrétienne? Est-ce que ayebaki ko maintenir comportement ya mwana ya mosali na Nzambe? Est-ce que ayebaki ko maintenir comportement ya malamu? Tomonaki ko bima ya Peniel na kati ya ndako ya Mike Kalambai, changement total ya comportement na ye. Ba makambo totikala ko yoka te aloba tumbana tokoma komona azoloba yango. Ba vie oyo azalaki nango te tokoma komona akomaki nango. Jusque toye komona ye akomi ko collaborer kokangama na pasteur Denis Lessi. Personnellement contact ya Peniel na pasteur Denis Lessi ngai personnellement na sepela kinango. Na lobaki gloire à Dieu parce que rôle ya mosali na Nzambe ezali ko apporter réconciliation place séparation ezali. Rôle ya mosali na Nzambe ezali ko apporter kimia place mabe eza. Et lorsque séparation ezaki entre Peniel na Mike Kalambai, tant on a moni Peniel à outil États-Unis, a commis kokangama na Denis Lessi. Moi je dis amen, je dis gloire à Dieu parce que ministère et que jouer rôle na yango na foyer où ezaki déjà séparé. Bizarrement, ce qui est triste, tout le monde au lieu de Denis Lessi a joué rôle na ye. Il y a un ministre de Dieu, porte-parole de paix, porte-parole de la réconciliation, tout le monde Denis Lessi aye lisusu kopelisa moto place moto epelaki. Au lieu aye bako orienter Peniel pour la reconstruction ya foyer na ye, mais Denis Lessi ye moko alobaki yango publiquement na ba chaîne azoloba yango ke non Peniel aza mwana na ngai et mutu nyonso aza na posa na ye a contacter ngai. Au lieu a jouer rôle, il y a un ministre de Dieu a commis ko jouer rôle, il y a management, il y a Peniel pour na couper ça y est et pas ya mibali. Quelque temps jusqu'à présent batu bazaki kana sima Peniel babandeka ko encourager ye babandeka ko linga ye baloba ke no aza fi moko éveillé. Awa toye ko yoka lisusu sango Peniel akomi lisusu na ndeko moko na kombo ya Jackpot. Tomoni bandeko na biso basali yango émission ba dénoncer ba bimisi et ba makambo Peniel azosala. Pour ça na ngai profondément ya analyse na ngai ya mokolo lelo eza si réellement Peniel azalaki na raison alaki akota na ba vie oyo tozomona ye lelo te. Parce que na kati ya lisolo bandeko baza ko dénoncer bazoloba ke non ndeko wana Jackpot akotaki na relation amoureuse na Peniel ezalaki par le biais ya prophète Denis Lessi. Prophète Denis Lessi asalaki management et rôle na bango objectif na bango but na bango ezalaki nini ezalaki ke non bakokende ba présenter mobali selon ba dire ya bandeko nanga basali émission ba Mike Lokamba et les autres alobi bakokende ba présenter mobali oyo aza na mbongo ako accepter ba bimina mobali wana après mobali na pesi mbongo ba bakaboli pourcentage na Denis Lessi. C'est comme ça nde makambo e bandai ko sala. Mais moi je me pose la question, ndenge nini un chrétien, une chrétienne oyo abotami dans une famille chrétienne oyo bazana baboti basali na Nzambe akoki kokoma jusque na niveau wana ya kondima kokomisa nzoto na ye marchandise selon les propos ya bandeko ya kondima kokomisa nzoto na ye marchandise rien que pona kozwa mbongo. Ngana mituni siko ba question na mituna ba question jusqu'à présent wapi bandeko oyo ba bandeko pesa Peniel raison. Est-ce que Peniel azaka na raison ya ko mener vie oyo azo mener? Oui, azaki na raison
ya kodénoncer mobali na ye mai kalamba ya za mabe mai kalamba ya za violent mai kalamba ya za boye mais naza komituna baquestion wapi bato nyonso wana babande kopesa Peniel raison ya bavie oyo ya bande kosala. Peniel a publié photo na caleçon balobi eza business aosala promotion ya business na ya bacaleçon gain bon ya basilip gain bon wapi bino na kati ya dossier oyo. Est-ce que Peniel azaka toujours na raison ya koteka nzoto na ye po azwa mbongo? Est-ce que Peniel azaka toujours na raison ya komene vie oyo aza nango? Une mère de 2 enfants aza na bana parents nyonso aza censé azala exemple pour na bana na ye. Est-ce que vie au Peniel akomi nango aza exemple ya malamu pour na bana na ye? Parce que lelo tokobenga ngo bezo, lelo tokobenga ngo réseaux sociaux, tokobenga ngo succès, mais bana bazokola eza na ba image musu na YouTube ekotikalaka jamais kozala supprimer, jamais 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 supprimer ekotikalaka et bana na bakokolaka bakomonaka bamakambo pe histoire ya vie ya mama na bango ndenga bandaki kolekisa. Est-ce que kozala leçon enseignement to exemple malamu pour na bana? Bandeko oyo baza ko encourager Peniel pe Denis le Sinavio baza nango bayebi pasi ya libala te. Bien aimé dans le Seigneur, omoni lisolo tozo beta awa Peniel aza copine ya Mike Kalamba ete. Aza proposante ya Mike Kalamba ete. Aza likangu ya Mike Kalamba ete mais aza mwasi ya Mike Kalamba. Aza mwasi oyo Mike Kalamba apesi dot, apesi biloko, abalie officiellement. Nakutu nazo kamwa. Pourquoi Denis Lesi akoki kozala son cœur tina niveau oyo? Et pourtant il n'est pas marié na maman na biso Tina. Oyo azo sala Mike Kalamba. Soki lelo pe mutu muso ya asali yango pa ya maman Tina. Est-ce qu'il y a sans foutiste ndenga sans foutiste lelo? Mike Kalamba au milieu ya basi alimpona kinde Peniel abalié. Les minutes où ça s'est passé dans les réseaux sociaux, mobile l'union soit malonga et ça les passe. N'a pas problème, n'a pas vie au Peniel la commune en haut. Ceux qui mobile les abonnés solides te combler la AVC. Tout le monde a battu belé ba kota ba hôpital pour na ba makamba boy. Tout le monde a battu belé ba tika pe mo na ba on a samokili pour na ba makamba boy. Maintenant, on a mis tout la question. Denis Lesi et les autres, baza ko soutenir Peniel na vie pe na makambo azanango. Est-ce que baza pena na mitema? Moi si ya moto. Est-ce que boyebi nyonso ezalaka symbolique pe ezalaka significatif? Peniel bakabwana na Mike Kalamba. Peniel a longo l'alliance, mais jusqu'à présent Mike Kalamba a gardé l'alliance na ye. Jusqu'à présent, dans ma prédication, dans ma émission, partout Mike Kalamba le kara azara toujours dans l'alliance na ye, a gardé l'alliance na ye. C'est-à-dire, toko pe ça peut Mike Kalamba, moi raison robimisé mutu malamu na miso bato. Pourquoi? Parce que azana espoir. Tant sous batou, bazo comprendre les synonymes on a été. Pour garder alliance na Musapi, pour na Mike Kalamba, azana espoir que un jour réconciliation ko salema. Un jour makambu pe ko bonga. Un jour bakoki pe ko zonga na mwasi na ye, mama ya bana na ye Peniel. Yango gardera toujours alliance. A gardera toujours pété à non na Musapi. Et ça déjà signe de responsabilité, et ça signe d'amour. Oh ça ko porter et pas à moi si na Peniel. Mais ce que comme on a nion ce salema wana na minute au biso to le bana ba réseaux sociaux na minute au Mike Kalamba aza ndenge nini et loko nini zo salé na mutema. Et bana pe bazo kola. Le lot au monde a moins de 10 ans déjà à Yébida Bamarambu, il y a les réseaux sociaux. Tom Soupé, moi, on est à Mobali, on a déjà à Yébida au côté des réseaux sociaux. À mon publication, bon, on tout na papa na maman, papa, na mon publication, moi, concernant maman. Papa a opé sa mon explication nini. Yango na bandeko tout au baza ko aspirer dans le mariage, il faut boyer bara chaque eloko ko poser comme acte, comme parole, il faut que penser toujours na bana.
eloko nazoloba ekoinstruire bana na nga na nini, acte oyo nazopose ekoinstruire bana na nga na nini. Tout ça qu'on se poser toujours la question. Surtout quel côté il y a angle. Oui, bien, tout ça à côté de notre comportement. Moi, si à côté de Malibala na yété, bien aimé, je me répète encore, dans le Bible, nous avons encouragé violence, nous avons encouragé Mibali à violenter. Mais moi, si à côté de Malibala na yété, pour Mobali à bêtier. Parce que lorsque on dit que comme on a point, on dit Malibala, c'est-à-dire ce qu'il faut supporter, bah pire, bah meilleur, il y a Libala. Dans le mariage, il n'y a pas seulement les roses. Et ça peut être épine, c'est qu'il supporter. Dans le mariage, bonheur, il y a un malheur, il y a et tant que comme il point ya libala okoki ko kina mobile okoki ko boma libala na yote poto musu boswana na mobile poto musu mobile abeta kio poto musu bokoma na ba niveau mo ya kanda okoki ko mobile libala te na bandeko oyo siko ba yeba ki ko encourager Peniel au sali mala la majorité ya batuana ou encourager Peniel baza ba célibataire la majorité. J'assume mes mots. La majorité ya bato ba encourager baza ba célibataire bayebi souffrance à libala te tant mususu pe bakenda pe mabala babima pe na mabala babengana pe bango na mabala c'est-à-dire ba na conseil te ya kopesa na Peniel ce sont bato wana nde bazo ko encourager Peniel mais na bato bafandisa mi na kati ya libala bakoki ko encourager Peniel jamais aboma libala na ye pour na akutana ba problème na libala na ye siko bandeko o ba encourager ki Peniel osali malamu ndo bomi libala ndo bomi bon siko est-ce que Peniel peut alors ça la malamu nde lelo akomi côté kan nzoto na pour avoir l'argent to landi ba émission bandeko est-ce que ça la peka malamu donc pour na bino c'est mieux ko boma libala pour obanda ko vivre na kati ya impudicité c'est mieux oboma libala pour banda ko vivre na kati ya débauche c'est mieux ko boma libala pour banda ko sala du n'importe quoi libanda pour na bino manifestez-vous na sujet oyo manifestez-vous na affaire oyo et ceux qui n'alignent dans le bel point à choix lelo n'a remarqué que n'a réalisé que choix ya Mike Kalambai ezaki choix moko boyo oyo tomso et salamaki na par précipitation. Donc Mike Kalambai pour moi le long ngai na retenir bande corriger te o balibake je ne suis pas pressé pour na s'adhérer na libala na retenir bango regarder bande ko balibake non j'ai tout mon temps il faut na attendre nga avant na bala en quelque sorte baza rappel na ba moi raison par rapport à ba makambo komi na relation ya Mike Kalambai na Peniel. Donc, pasteur Mike Kalambai n'a choisi ça là, il y a précipitation, à ces précipitats qui peuvent avoir la Peniel. Mariage, ils ont rapport à bateau, dans maturité. Mariage, ils ont rapport pour un bateau, où se sentir pendant que non, on a sali vraiment un bon choix. On a sali vraiment un bon choix. Moi, choisi, moi, c'est Malamu, Otokokiko, évoluer ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, tant mususu mutema onza mapesi pasteur Mike Kalambai eze pas mibali nyonso te. Je vous dis ba makambo yo ezo salema concernant Peniel mwasi na ye soki mibali mususu me basala ba crise bakoya ba AVC bakufa bakenda histoire na bango sila. Je me pose la question, pasteur Mike Kalambai, ça la ndengenini pour supporter Bamakambo, pour supporter choc, pour supporter nos choses. Au moment où ma diable a présenté une mission, au moment où les réseaux sociaux, les photos, les publications, Azan et Sengo, Azo ça la ndengenini. Même à temps où Nazo le Banabino, et Zabamaramo et Babino Rabo, c'est insupportable. Asalara ndengeni pour supporter nyonso même ngamu tunazo le banabino babakamba boza insupportable comme même apeto musunga na maladie. Alors ezaba maramusu soya moko congolais totika mutema mabe
un mot tozala réaliste tozongi na bomoto na biso tofandi tobite oyo eza so makambo ya supporter te message nga na ko lancer na ndeko Peniel bomoto ezonga moi je me pose la question ozotika oboyi mosali na nzambe po obanda kolinga bapayen yo chrétienne omema vie na o wapi. En tout cas ça fait trop mal na banziki na makambo yo mutu na mutu azwa part na ye mutu na mutu atala sikoyo na makambo sikope na ndenge alire ya makambo komi kokende Peniel azalaki na raison na makambo alobaka chemin kalambai to oyo ezosalema lelo réseau tozongisa yango epa mai kalambai toloba ete nzambe nde azojustifie ye nzambe nde azojustifie ye raison tozongisa epa mai kalambai to tozongisa epa Peniel na liro makambo ezokende Peniel azalaki na raison na makambo alobaka na biso to raison ezongi epa mai kalambai tokoloba ete nzambe azojustifie ye ndenge agardaki silence ekomaka mpe na point moko na libala soki comportement ya mwasi eza bien te ata mobali aza violent te mobali akoma violent soki mwasi aza impoli aza insoumise aza na comportement ya mabe te omona mobali abetaka te mosutuki mpe na kanda bombata eza te ke comportement na ye ezalaka bongo abetaka non mais lokola mwasi aza impoli teti insolente insoumise aleko tindika mpe mobali aréagir na bafaçon moko boye mais asala yango te to mosu asala yango to mosu une fois. Alors biso bato totikali bien aimé dans le Seigneur na bandeko baza koaspire libala boluka bosala bashwa ya malamu boluka kosala bashwa ya malamu parce que biso nzambe osunga donc bino boluka mpe bosala bashwa ya malamu na bandeko nyonso balandi biso boluka kosala choix ya malamu parce que soki osali un mauvais choix ekoko memo mpe na liwa ekoko memo mpe na soni nzambe alola pambola bino nzambe apambola mabota vue et prospérité na bomoi ya bato nyonso balandi biso bye bye.